bana balongo mama esimbe nzuzi bana balongo mama entimbe nzuzi bana balongo mama entimbe nzuzi bana balongo mama. Mama Shako akufi liwa na ye lipasa na ye mutabengi ye. Bana balongo mama esimbe nzuzi bana balongo mama entimbe nzuzi bana balongo mama entimbe nzuzi bana balongo mama. Coutume ne tombera jamais. Soki bino bozotika coutume, coutume ekotika bino te, pamba te, bozali ba bantu, bozali ba africain, bozali bana ya nzamba mbongo. Bana balongo mama esimbe nzuzi bana balongo mama entimbe nzuzi bana balongo mama entimbe nzuzi bana balongo mama. Lipasa ya Mama Shako yende mutu abengi Mama Shako. Bana balongo mama esimbe nzuzi bana balongo mama entimbe nzuzi bana balongo mama entimbe nzuzi bana balongo mama. Mpote ba papa ba mama bandeko, mpote ba rando na ba randonnette, mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mpote ba jeune garçon na ba jeune fille, mpote bana mike na ba bébé, mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bana balongo mama esimbe nzuzi bana balongo mama entimbe nzuzi bana balongo mama entimbe nzuzi bana balongo mama. Bandeko foko yeba tozali ba bantu ezala ndenge nini ki bantu e fonctionnaka toujours. Ata tozoki mango me elandaka moko. Na kanisa na coutume ezala toujours bongo. N'époque Mama Shako abotamaki ba mapasa mosusu oyo ndeko na ye timba to nzuzi to mbie mpia ou bien bo moko tango atikaki mokili esengelaki kosala cérémonie po mosusu akende te. Pamba te oyo akotikala akokozala na posa alanda moninga to oyo akokende akokozala na posa abenga ya ye moninga. Bana balongo mama esimbe nzuzi bana balongo mama entimbe nzuzi bana balongo mama entimbe nzuzi bana balongo mama. Bandeko na mateya balobaka bisika towutaka toyebi te ubie balobaka bisika towuta. Na monoko na bino susu elobamaka bisika tokendeke eyebani te, me moko pe bolobaka bisika tokokendeke. Me alors bandeko, soki oyebi bisika outa, seke fo yeba soko zalaki nani bisika outa. Bana balongo mama esimbe nzuzi bana balongo
ngoe mama entimbe nzuzi bana balongo mama entimbe nzuzi bana balongo mama. Lokola boyebite oyo nyonso bolobaka ezali théorie, ezala théorie ya Coran, to ya Bible, to ya philosophie, to ya ba scientifique, ezali toujours théorie. Alors coutume yango pe eza na théorie nango na pratique. Ndenge lipasa ya mama Shako atikaki biso esengelaki cérémonie esalama. Melokola bateyi basakoli oyo batangaka komwa nzambe balobaka bazali basala nzambe toyebi te soki ya solo to ya lokuta baloba coutume ezali kindoki coutume ezali eloko ya kolanda te tolanda kaka Biblia. Alors bato nyonso balandaka pe kaka Biblia oyo alingi kolanda. Bana balongo mama esimbe nzuzi bana balongo mama entimbe nzuzi bana balongo mama entimbe nzuzi bana balongo mama. Alors ndenge lipasa ya mama Shako atikaki biso soki mama Shako asalelaki coutume te po ezali kindoki. Me coutume yango pe vandaka bongo te ata oboyi kosalela yango coutume toujours esalaka. Pamba te ozali bantu, ozali oyo outa na coutume, ovanda okola na coutume pe ovivraka mingi na coutume olinga te. Bana balongo mama esimbe nzuzi bana balongo mama entimbe nzuzi bana balongo mama entimbe nzuzi bana balongo mama. Ngai papa Robo na sukisi awa botika la malamu ciao. Entimbe nzuzi bana balongo mama esimbe nzuzi bana balongo mama entimbe nzuzi bana balongo mama entimbe nzuzi bana balongo mama. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le Lazaki.
ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zolanda Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.